Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Kinshasa pe mokili mobimba bozwami na diaspora pe na ba différentes communes la ville à Kinshasa awa tozali na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo tozali précisément na Mbanza awa na commune ya Mongafula précisément pe lisusu na résidence ya grand chef coutumier pe secrétaire général ya Bateke Umbu Union sur la ville province ya Kinshasa. Il s'agit ya Sa Majesté David Matadi Kibala, le roi Kitikibwa, Niawa Rouge, na bakombo ebele oyo bana Kinshasa, boyebelier véritable pe mwana ya diaspora, ndenge toujours tous en actualité, ya bana diaspora na cadre ya Masola ville Kinshasa, pe na émission spéciale Toti Koko Sala. Lelo Torosala yango na rozala ngai mokote nazali na confrère nanga Gianni Mavinga ona kopesa bonjour. Bonjour ndeko Peggy Chassa talaka tozana poto lobela Kinshasa makambo belé mais photo lobela on kaka poso to lobelité vraiment la mo zalate. Bala Kinshasa tozali na plaisir ya koyambela bino David Matadi Kibala oyo boyebi Sa Majesté bonne santé bakino baza kolanda yo. Message d'introduction européen ça na bakino news botalo na monde entier. Non, bonjour Peggy Chassa, bonjour Gianni Mavinga. Bon, on a sepelé mingi ne tokutani mais masolo za para bino réponse za para ngai. David Matadi Kibala ozali secrétaire général ya ba chef coutumier puis ya Bateke Union sur la ville province ya Kinshasa. Actualité ezali koyebisa biso tolobela makambo oyo ndenge garant de la nation chef de l'état Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi autayi koyamba yo elongo na délégation ya ba chef coutumier nyo sur la ville ya Kinshasa ya ba chef coutumier Bateke Umbu que je précise contre rendu les gars qui ndenge nini pour ba kino alingara ba yeba parce que tozali na matadi te tozali na mbandaka te mais tozali na ville ya Kinshasa bolumisa biso et tozali na Kinshasa ba kino balingi bayeba bosolaki nini na mokonzi ya mboka grand de la nation oyo ayambaki David Matadi Kibala elongo na ba chef coutumier mosusu oyo yo o accompagner délégation. Merci Peggy Chassa. Bon mokonzi ya mboka ayambaki biso kitoko vraiment biso nsolaki ya kosepela tosolaki mingi makambo etali bana baumbu na bateke ya ville ya Kinshasa parce que tout se retrouvera na kati ya institution ya mboka kaka bino bato bosalaka biso ba kolomboka to salaka te kaka bino to bosalaka biso ba kolomboka eloko moko te yango wana mokonzi ya mboka ayokaki biso a regretter makasi esali passe mingi ayokaki biso bien en tout cas promettre biso mbalo vraiment ya kotiango pena mishu bana mabumu na bateke ba ko se retrouver na kati ya misala grâce na yo David Matadi Kibala grâce ya makelele na yo oyo mokonzi mboka yokaki kolela pe makelele oyo salaki yango chef de l'état ayambaki bino bo promettre chef de l'état nini bo promettre ki chef de l'état nini après avoir ya kozala na entretien na ye vraiment ne to sisi ko sona mokonzi mboka to promettre que biso penda Bateke Umbu ya ville province ya Kinshasa to asimana ye toza ko appuyer na mandat na ye pendant 5 ans biso bana mabumu na bana bateke tozana simana ye donc vraiment toza simana ye mais tu aurais pu le solo ya moi le meilleur moi enveloppe chef de l'état pesa ki bino pona kokunda ndeko na bino chef coutumier akufaki na ebité ezaka moi soki maintenant to yeba est-ce que ya solo to lokuta te mais ya solo chef de l'état sungaki biso apesa biso mbongo esengeli poto kunda chef oya kufaki na nguma na groupement ya bateke kuna chef wana mokonzi mboka bimisaki mbongo et puis to pesa ye merci mingi na ndenge ya sala sasaki biso tant que chef akufaki mokonzi sungi biso puis mbala liboso que tout monde mokonzi mboka kunda chef coutumier donc vraiment merci mingi na chef de l'état
tokoti na makambo ya ville province ya Kinshasa bana Kinshasa ba question ya ngai nande ko Jani ba réponse ya Sa Majesté David Matadi Kibala tozalaki na tango Kimbuta André Kimbuta makelele lekaki mina ville ya Kinshasa wataka Kimbuta makasi bayebi awa ba guerre les zara na yona Kimbuta mame époque ya Kimbuta eleki tokomi na époque ya mwana mboka Gentini Ngobila Mbaka est-ce que déjà bozui était un recours nature Rosolanaye depuis comme na sommet à ville vraiment Peggy ça alors on a le bana on a côté na gouverneur tu gouverneur azama na poto ngana ebi banda poto nembi étant to gina fielei ndako moko jatinia banda ikoya tango na zakina no gouverneur tu tango na ngapela zakina no Matadi Kibala tendenge za lelo ye nzambe na asali aza gouverneur à ville chapeau mais l'autre osenga na gouverneur sera landi makamuneti ya gouverneur na biso ya kala akotika kini salite ndenge André Kimbuta tiki po tolobela ki André Kimbuta to bongisa mboka na biso André Kimbuta sala ki yango te yango pe to osenga na gouverneur so Gentini omoni ko banda musala ko umela sa kuta na ba kolomboka wana ezalaka propriété or ngana ko senga ezala gouverneur Gentini alongo ya sima ba gouverneur bazana bizalike soki ba nommé gouverneur avant banda musala benga ba kolokisa sa osala kwa moninga Denis Gamba ya sala na sport tant azui sport abengi bakolo kisasa omonaka sport ndenge zalaki tout comme yepe na kata ville tant azui ville abenga bakolo ville biso ni tokubaka ntsamba na makasu po musala na eleka bon omoni choza kolo ndako so mutalinga kombola ndako fasenga permission na yo kolo ndako te na lingi na kombola ndako po za kolo ndako ata za locataire na yo so alinga bakisa miri mibale na likolo fa biso kolo lopango moni a ezotanga ndingina cha mwa miri metongo etani tsoba no cha miri kolo lopango sepelate au monde oh mutual nga boto nga lopango bendeni donc gouv idée à kin propre kitoko kin bopeto kitoko mais pour la kitoko makasi faut biso ba kologi ça to za l'associer na yango ezaka bino te bouti kwa sumalesa la mboka bosa propre na kin aussi mbati il faut biso ba kologi ça to le kaliboso na gouverneur pour to chakin bopeto ndenge el kensa kitoko za ville na biso faire la propre mais souci na biso to senga na gouverneur a associé biso bakolo kisasa toujours regretter mingi na gouverneur na gouvernement Gentini Ngobila peuple umba zate na kata gouvernement na ye nyoso wana tozane semoneni mboka na biso to diriger te est-ce goufa ko ndima na mboka na bango bana mboka ba diriger te alors totika kanai to exemple chef de l'état kolomboka zali kolomboka abenga biso bakologi sasa tatu za mabende nini fa benga biso to so na poto za nzaka na musaipo mboka ekwa ko bonga mais moi mboka David Matadi Kibala wana bino bakolo ville province ya Kinshasa bobeta katolo mabele na bino Kinshasa ya bino mais Kinshasa ngo insécurité makasi kuluna mikolo surtout milieu na bino commune na Monga Fula et comme na ba criminalité donc na niveau mo ko sakanate bino ba mfumbolo biboni. Bon, kuluna eza épidémie o eza na kata RDC mais pour épidémie on est ici là na zoroba bo pesa biso valeur ya ba kolomboka biso ba kolomboka to sana mo ya koloba na kata mboka na biso na ebite zo comprendre eza mon église te ya ma pasteur te eza makambu ya gouverneur ministre ou intérieur abenga biso ba kolokisa to za solution pour mboka na biso comme bozo benga biso te yo nakata lupango no ba locataire bazo bunda ba benga nan ko lupango bino ko lupango benga kaite fa locataire fa bunda ndenge na bango mais Sa Majesté ozali prêt ya okutana na ndeko na Gentini Ngobila mbaka pona ko chai poa naza prêt ya okutana na Gentini parce que aza mona poto diaspora ya solo ngana préféré mayelo ya za nango asangisa ngona biso po ba gouverneur bato ba l'accès mais gouverneur ya kini wana bato ba sepela na ye donc vous êtes d'accord que Gentini Ngobila prolonger mandat soka associé bino mais soka associé biso gouverneur a ville watika nan karayet so ndimi sili mabele ndimi likolo ndimi donc na yebite na kolongo na ye banda utapoto bokutana na poto depuis na Kinshasa apose la mboka no bokutana na yete na kutana na gouverneur na nzela na pe na mona yete depuis dans la poto tina moya lona na moni yete mais bo senga na ngeza ke na mona ye po ngai nde kone diaspora mona poto na fungula kisasa tokuta na ye po fungula nza ya biso mboka za ya biso eza na bangala te ba yanzi te ba yakate eza na biso bakolo kisasa mais kini bopeto quand même vision zalaki nango ya bien mais vision kitoko mais na lebeza kitoko mais siko faut tala na miso mibale na vision kitoko est-ce que na kitoko on a bakolo kini nango bosololi mais so bosololi te za kitoko te so na biso le bon la Gentini Ngobila ke ba rebelle ba koti na kimbiolongo oye pas ezali bokende nini botina ba jip nini
ata commandant ville akotinda ba jeep ndeni kasi po na biso ba kolo ville po to la sabina ndeni ville ezali ezanga makoswana te ezanga ma diplôme te po bangala bazana diplôme B+4 te toza na ville province Kinshasa ba kolomboka bazali mon frère il faut ozala na harmonie na ba kolomboka neti nga so na gouverneur na mboka ba Chantini fona benga ba kolomboka wana comprendre biso na ba photo la langage moko to lobite ke bana bomba sa hôtel de ville là c'est belé bana ba kosala mais le gouvernement provincial tout ça na 4 députés te ke umbu mais toi na ministre te ba umbu yo trouver normal peut-être kolobalo bala bino nande même pe mwana mboka doli makambo na ba yombo wana ko nango mais doli makambo yombo pa yombo aki ministre chargé des affaires coutumières to boité mais avant bana ko tambola na ba commune nga tambola ala ko la ko set né envoûtement les linga royauté envoûtement roya partout et ko na gouv et ko na ministre mais bien sûr comment pas yo ko ni ma garde ko na ministre ba mutu attends passer la personne réponse ni moi le na réponse ni ba ko pesa garde corps ya ministre abomi mutu oh yo so mona teke za makamoko za envoûtement qu'est-ce mal chance on écoute ndeni bozo diriger mboka batna kolomboka bo sola te no kolomboka bolo banaka te mais envoûtement moko ko yate ezala mutu moko benga ki biso mikoleleki alobi kolobalo ba chef coutumier ezobebisa mboka ba inondation ba érosion il paraît que bino so bosiliki mabele bukanaka na lobi biso to fungula mabele tozana bondoki ya mabele ya likolo te ya likolo soit disant un pasteur biso o ya se vous comprenez mabele na biso to yebi secret nango mabele na biso to yebi ndeni to kolona mabele na biso po ya secret na biso mais to sepeli makasi na mokozi na mboka moi kanda to zalaki nango ekiti muke po mokozi na mboka perdre la nation ya biso asolo na biso pe akundi moko ya biso akufi na groupement nguma na pa bandeko na biso bateke mais vraiment David Matadi Kibala ozalaka chef coutumier to ozalaka saper po tozo mona forme ozobeta forme aussi la raté on dirait ba pouvoir ngo pe na puissance to yebaka kala David Matadi Kibala ya rasouté pour mi pesa plus na ozala saper ozala chef coutumier malgré ben signe et ben fumu ezali mais forme ça ko tikara raté ezani non vraiment pegi ça yo faut ça bana kini ba bigi Matadi Kibala za grand parisien muto avant na mboka poto plus de 30 ans faut ka former ça là pour biso ne baba na poto ba kolo poto pena ba diaspora ya solo quoi biso ma fati quoi plus de 30 ans na poto donc ta ba grande diaspora bana Kinshasa ba ko retenir nini pona lelo ndenge ba moni le sa majesté David Matadi Kibala teke umbu Niawa Rouge monde entier parce que yo za l'homme de l'actualité au tiki timing o ko na TVT chita sima papa fara na fachi paf o bimise ko so ki mo loko ouais bana kini ba yebake Matadi Kibala kutana na Nzambe ase yo ba benga fachi ngana kutana kina na pina inora Nzambe donc souci na nga posa na nga kokisami na kina besoin na kutana mo Mozambique na expliquer passer na biso Mozambique ya biso et ayoki et puis afungoli motema lobi ke bana mbamu na bateke bokoso wa misala ozaki mo loko ouais wana pena ya solo nazwaki loko oh. Oui, il y a danger. Nazwaki to bozwaki. Mutu ngana lobi nazwaki. Te pona yo ipe bena ke chef d'état pesi bino mbote mais atanga comme David Matadi Kibala. Banero musu ba banite. Ba koyeba na ndenge nini? Ba koyeba na sima na ngati. Bongo ba nyusu ba koyeba na te. Ba musu ba koyeba na te mais grâce na biso ba koyeba na mais mokonza mboka to kotana ki na ye vraiment na biso yo pegi mon aspect yate. Pour les batani ngba koya osenga mais nazwaki loko. On peut s'emboter honorable Paul Chulumbu, on a porte-parole à IDPS pour ndeko wana penda contribuer pour na bana na bateke nandeko na biso natanga lema bazobunda makasi pour na bana bateke et puis na kosenga bana bateke to bazala sima natanga lema pour natanga lema penda mona poto so ndeko ya biso diaspora mais mbalo loko la président diaspora biso ba chef coutumier diaspora ya ngoto kutana gouverneur pour kinezo ngakini label quoi comprendre muntaye pena CP na kini quoi donc toza mitema okangate toza mitema kwa fachi ya koyamba mutu ya komikitisa alors ngana monike to kutana gouverneur to bongsa ville ya Kinshasa organisation na ngamu na bino ba coutumier désordre de la makasi est-ce que cause na mwalika moko te bien mesure mo bokozo te pona désordre ya ba chef coutumier teke umbu en ville province ya Kinshasa bon ndeko jani pona répondre au désordre na comprendre ngo bien te désordre ba teke umbu be ya ba chef coutumier ya ba faux chef coutumier ba yaka tout le temps ko embrouiller bino ko mais kasi yango to kutana gouverneur Koloville to ko pesa idée ya ba chef coutumier lukuta ba otambola na ba pe mileme na nzela ba tambola soute
moto na mutazo na mboka na ye chef minyo zo na mboka na ye soki Gentini bien président linga solo na ye akena province na bino po ba otambola ba luka pe lo mo de réunion ezate mais ba otambola ba tenir partout to bano kanga bango na nzela moko mais toyoki bateke mosusu mpe baningani bayebi bango mpe fale bamona mokonzi ya mboka mpo bazozela mwa misala bazozela mwa eloko mpa mokonzi ya mboka wana bateke ya kisasa te ya bandundu attention bateke ya bandundu bazali ya kini bayali bambrouye carte te muteke nyonso oyo ya ville ya Kinshasa azalaki na biso pas chef de l'état soko moni muteke moko aye na sima tuna mboka ne wapi sekaza muteke ya Kimangundu ya bandundu ote bateke ya Brazzaville bazali soki ya bandundu baye ya Brazzaville baya susu te tuyambi teke umbu ya ville province ya Kinshasa ya bandundu te mesi fumu maramoto solai na kuzume na bombi na bosana kiango olwaki ke oko soutenir gouverneur na ndenga butu ba peso poste na ndenga butu na ndenge nini donc ville Kinshasa na moyi ngobila zo diriger na butu de compagnie pe mokonti te mais gouvernement eli na moyi aza eli na butu te gouverneur la ville Kinshasa eli ya moyi ya ba député professeur ba voter provincial ba voter pinda za gouv mais biso ne ba kolo ville na biso to diriger ngona ndenge ya pouvoir na biso il y a quoi un gouverneur à moi, il y a gouverneur à Boutou, ma bezate, c'est au gêné pété. Il prière va passer, il faut David Matériel. Non, il y a gouvernement à moi, il y a Boutou, il faut y aller. Pour m'boquer à la makasi, il faut y aller. Partout à ça, on a Boutou bazali, partout à ça, on a moi bazali. So bata Boutou bazali, moule ko amutute, Miranda ko koyate, et Roger ko salamate. Pour gouvernement Boutou bazali, mais oh il y a besoin ça, pour gouvernement Boutou bazali. Donc yango senga na mwana mboka Gentini ko bila ondimi ko soutenir mais na ndenga butu ngana ko soutenir ye na moyi po kineza kini bopeto na butu wana ya makamu na biso ya secret na biso ya mboka na biso wana italiete po na butu to okutana te na moyi to okutana mais oyandeni même za gouvo oyandeni ah mais ya sambela trop ya sambela to pasteur pepe ba zebele ko bongisa mboka ba bonda pona mboka est-ce que yo ni mara ba pasteur yango Mboko. Non, ba pasteur na mboko yo baza penda te. Vous comprenez oui. So bazalinga na koyebisa yo. Wana basala ba tête spirituelle. Vous comprenez mais oui bien sûr, la tête spirituelle. Baza na pouvoir moko te. Ba na pouvoir moko te na pesi yango. Azwi yango. Nzambe apesi na azala ki témoin. Nga apesi nga mbongo na fachi ba chef futin ba ki témoin. Bango na apesi bango pouvoir wa. Mutu mesika uti boyebite au pas importance mon assassin. Alors binzambe akozala na ye. Minga na sambela kate na kenta église mais biso na passer tout ndengi moko te. Biso bondoki batikili biso na makoko na biso. Ba bitare bondoki yango yo tika okengela mboka. Bongo tianga na passer ni na tayo moko. Esimba te. Pepe okota no lola te. Na lola na ozala te na ozana se. Bino bokere mina lola ngana kozala awa na se parce que moni kolia biloko na molimo oyo ka guna ngo bien te pegi. Bon que so le makele na musuni. Batie moi mungwa au sentir moi vraiment na molimo ato les frites ato les on se rolia ka ya mo na molimo gwezati nous rappelons dokia ngana za ne grandi sorcier oyo ba chef ba koko ba tiki pona kengela mboka voilà c'est tout moi démonstration na biki forme betami forme oyo vous prenez valeur à combien et ko somba 50 mapangu na monga fula yolo kabula te ba ofele mais yo sambusa ngona na nzoto boye et puis on a Katia Mbanza c'est la biso démonstration pour autondi maké que aussi là te pour minga la matadi ba la sila au moins te muta ba forme yé maman spiritualité kufa matadi ba sila te tant donc on a Gentini comme so fa 15 pour photos la beno master ngobila wazo di jembo na biso akasi foza na master ndoki ozala bien po sika bazo linga baso la bendo ki akote la foza na master ndoki na mukili so la master ndoki te mais au vivre longtemps qu'est-ce qu'on doit remonter en maison mais oui bon mon Christ c'est là tenga na episode kindoki et c'est le mot basaka na langote et puis passer la rôle on la kindoki te pas mutu non ba bimisa milieu mabe na nzoto muteli yo bimisango ba pasteur mete kaza lukuta dia bimisana yanga natal benga passer wana ya ngana yana ngofele abimisanga milimo wana natal na mona te na TV milieu mabe pe na passer a prier mutakuwa pour milieu mabe zo bima na kei na tiki yenga noko na yi ndeko pegi bona za manque respect na Satan ko sakana kana ndingo sakana bote na TV na kei yo Satan ba kei yo za bon yebi Satan ngazali Satan a puissant ya ko sakana tende ko ngai nzamba za ko tout puissant mais Satan a puissant Satan na kati église ala na kei pe abimi ba vitre panzanite ba ko ma ndekete yo sakana Satan ndi faut qu'on manque respect na Satan en tout cas le ba moko ya chef de l'État qui ba kinwa tout
bateke baumbu na bana kini babotami na kini baza peka teke umbu vraiment tout ça l'effort tout la sima mokozi mboka aza na vision moko bien pour na mboka na biso donc aza na vision bien pour na mboka na biso et puis yeba ke akosala deuxième tour à mandat ya na moni ke mais oui abeta deuxième mandat zaye toi selon yo selon nga so azui mandat na tenga na ke vana poto ah oui na biso solo sauf Fatiale qui tenga na ke vana na poto na zongi na poto pona mona poto banaka to comme na rubrique pesa gouverneur conseil ta la caméra gouverneur za Rolanda yo en tant que moi na poto diaspora moi na Kinshasa conseil no pesa gouverneur à ville province ya Kinshasa aza Rolanda yo vraiment conseil na pesa gouverneur na biso oza gouvernement oza na bota kitoko oza vilain te oza kitoko a danger na kata kin c'est bon mais conseil na personne de kolangai za mandat l'état to koza la bénémité pour biso ba kolomboka mais biso na posa to sunga yo obima ndenge ba mininga so abimité donc kuta na biso to solo la poto yeba ndenge ni mbule ko beto etanga mbule ko beto ya ba dégâter puis to pesa au pouvoir na ville ya Kinshasa pour diriger ngo bien voilà conseil na ko pesa ngwana donc yamba biso to kutana to bongisa ville na biso po oza numéro 1 ya ville pona kin bopeto fo biso za to kombola no esika moko po moni okomona moi na butu batie et omoni salté ko zonga kaka alors photo solo la po so kombola na moi na butu zonga te okanga nde nini okanga nde so ndeko tanda ko ne okanga e oza na basolo bakengela bandoki esimba te donc ye biso to biye to solo na e po ville na propre to za linzaka na musapina gouverneur Aza l'ennemi na biso te po biso ba koloki sasa. Yaza na mandat 5 ans. 5 ans on a je crois a bon sa relation na biso et puis on mona ke aza na gouf o aza respecter ta ville. Qui pas aujourd'hui santé. So ki to solo na ye to bongisi mboko na biso. So a postuler. Ba to que gouf asala ki to azonga na ye. Mais aso na biso ba koloki sasa conseil na pesika yango to kutane rapide po kini bandeko batika kolela ah mwana kofi mire ko mbule beto etanga to kutana biso. Vice gouverneur ne rombonga zolandao. Bon, fumba banga mo na pese mbota trop aza yanka kin grand kinois susu mbota trop mais to sangana biso ba kolokine po mboka tambola bien. Trop ba mingi te démonstration on ya muki na nenga charisme to ni pondo kasala ba démonstration yo démonstration ngo milingi to bimana nenga charisme bimi bimi boy e bimi e boy o tike bimo mo na poza na posa na webima tike bima tike bima nous na posa bima. Oh, tiki bois. Mangansam. Mangansam. Bon. Gouverneur mon poto. Yo mekana ocha pétrole. Faut mekana ocha. Ba si biso ke bo beba na fumu bolse. Botelier poste. Non, on a roboté la bourse poste. Mon type a boté ma éternelle la poste. Zate. Bon, j'entends tant à côté na tête de ville. La boté qui monte la poste. Ils avaient élection. Soit va voter, soit voter aussi quand même. Ils a promis. Hein? Bourse pas chef coutumier à ville. J'étais à bas Congo. Oh. Mais azana pouvoir à terre. Ah. Merci. Bon, on a bon là. Il y a des gens qui ont pas susu. Ti. Asa mutu na ngato bebenité. Mais il y a des chefs coutumiers à bas Congo. Donc ça c'était. Eh, ya kisangai. Oh. Bon na ngza. Bande ko lézir ba ya bande ko Flavien pe comme zonga mikolo. Bato misa ba député. Ba ya susu. Eh, ba ya raté. Ya ngono moni ba problème. Ndeko Basile, ndeko lézir, bato na oti. Kasi on a le bité. Bon exemple que Doli parce que Doli za mona mbanza ya na mbanza te. Moni musala ndenge suki. Alors go suki la bongo te. De faut soigner tina suka. Vous comprenez? Donc pouvoir passer dans la montée. Il y a un peu de Flavien de 2023 pour préparer de Flavien. Oui, non, pas de Flavien parce que la monnaie de Flavien de Rosunga parce que tout va l'équipe à ça le côté. Oh, oui, bah ça le côté de Basile Balekia bon. Bah ça il va demander même la ministère intérieur, biso matari ba ta arrêter payer bisoté. Ah, mais oui, tu vois dans le OK, message na bandoki réunion za mgoni. Vraiment bandoki botika na réunion ko zala te ponga mikolo na zana nzambe ya se ya mabele. Tu as un Nzamba Roloba, tu as un Nzamba pour me tomber. Pour la ville à Kinshasa, pour la ville à Kinshasa, vraiment, Bozela, tout ce qu'on a gouverné la ville, tout bon ça stratégie pour la souter et puis tout bon ça c'est pour qui n'est pas kitoko. Pour moi David Matadibala au Salamana image ya Nzambe. Ndeni yo bigo Nzambe. Na Salamana image à père na biso. So ozi photo à père na biso na ngato andenge moko. Na ndenge mona Nzambe te.
ndana ba tremo na nzambe te muta ba tremo na nzambe Yesu po mwana nga naza mwana père na biso donc naza na ba tre na père na biso na nzambe te c'est biblique créons l'homme à notre image et à notre ressemblance muta salanga père na biso na mère na biso muta salanga nzambe te nga uti pa père na biso na mère na biso bon père na bino na mère naza na ba chromosome ya père na biso ya nzambe te père na bino na mère na sama pana naza ngo ya père na biso ya nzambe te pe mo se les enen mwiso mona muta deso pema tokomi na suka kunabisaki bino ke tokoya na mbanza bozala reconnaissant bato tout o bauta na mbanza bozala reconnaissant tala ndenge bato mususu bakoyoya bokotuna kapesa awa na yawa ezalaki nde mpona kocontact kala mingi te gouverneur Gentini Ngobila Mbaka akoyamba mwana mboka David Matadikibala botika bakolaki sasa basolola na gouverneur ya ville ya Kinshasa soza coutumier te kokota mama coutumier te. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.